D'abord, on est dans le lobby. Cause analyse solo, il faut reconnaître les réfugiés. Donc, les solo, il faut d'abord on a crainte où les local. Donc, faut avoir bangi, aux qui ma baro bomayo, au perdre vie local bossé en voilà. D'abord, ils ont ko bangi à politique. Ils ont bangi, il y a un groupe moko ethnique. Pendant la par exemple, il y a Baluba, to bangi, il y a la nationalité moko peut-être ndi lo banaza congolais, la fin en Afrique ici, ba otake ba congolais. O avion oyo barefulaka batu bandikunanga oyebi avion oyo barefula batu Congo soko zana mukanda ti bakandi na désordre eloko moko boye avion wana ezalaka mbangu makasi o pilote wana bayebisi ke muto efa ke la de pana bango yoka condition muto barefula bana na kiti ya sima abanda na batu ete abanda kana sima na suka atele makapamba pamba te ozana droit ya toilette te ozana droit te na kiko pisser non vana na sima muto barefulaka akotaka na avion mutalibuso ba passager banandi na sima po boye banate muto barefulaka akitaka na avion na mboko bazo refule ye muto ya suka ba passager nyoso bakiti après yo bazuyo ba pesio na maboko ya bambila ya mboka avion so longolo na Roissy pilote on fois nyata na accélérateur makolo makazi pona nini il faut abima awa Maroc transit terre Maroc Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali, era okita Burkina Faso mbalamo amoni Congo Braza. Gabo itikani na pembeni. Mbalamo ko moni aéroport ya Njili mbalamo. Aéroport ya Njili okoma ngo eza mulili, mboka eza mulili. Tapa peso kita oki mbalamo ko bienvenue aéroport international de Kinshasa, aéroport de Njili. Vino et puis. Procédure autobenga procédure accélérée. Tout ça la 9 éléments pour bâtir mon tour procédure accélérée. Premier élément, ce que vous boire en la France, vous avez 90 jours, donc 90 jours, il faut boire en Gunda. Ce que vous dépassez 90 jours, ok, vous boire en Gunda, vous avez une procédure accélérée. Donc, si on a eu les lots, le jour où on a compter les lots, il faut boire en Gunda dans 3 mois. Si on a légué 3 mois, voilà, on a boire en Gunda, vous avez une procédure accélérée. Avant de continuer, procédure accélérée, les années. La quota oyo, c'est la bâtiment mikanda par an. Donc, peut-être que 2025, on va reconnaître peut-être 20 réfugiés congolais. On va reconnaître 30 réfugiés sénégalais. Donc, quota wana et contact sur oye na moment oyo quota wana si esili décider ba pesi ba congolais o bango balinga ba pesa ba mikanda zande mo beto senga ba visa. Mutu soki abwaki ngunda. Réponse de bimi. Azui rejet et loko liboso aleka alibu. Wali foye bango ole kalibu place ovani to mona nuko moko boye azui rejet aso kende na hivera okende makulu rai ok what ok aye batenzela ok da ke lion mais avant na sendeli mais imaginez-vous dans le luxe le plus absolu au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Détendez-vous dans notre van limousine somptueusement aménagée où chaque détail a été pensé pour votre confort. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Profitez d'une sélection de champagne fin, accompagné de délicieux snacks gourmets pour un voyage inoubliable à travers la ville lumière. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Avec Lucky Passport, bénéficiez d'un chauffeur professionnel, discret et courtois pour vous conduire en toute sécurité et avec élégance. Maison Awatusa, chez Maman Nicole Malonga. Yaka, esa na poto ne yebite. Yaka, tokisina metro, chateau ngutia da kayau. O kayau awa. Ah, uzumuna kimbondo. Oh la. Paris. Jela na oyeba asaka mun dazabo asaka so mina bila metro. Pakata mukolo go ya takota msanga. Bisa ngaba ba nini. Tanga. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka sona place de côte. Asama na mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga Awa toza, c'est-à-dire Awa toza le magasin Awa toza au boyo partout dans le monde. Nicole Malonga Awa toza, Maman Awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit
spécial baproduit oyo elongolaka matache tozolobela makambo ya matampo bamama babebe ebele bamama bazotambola kaka na bapoudre na bafond de teint. Nicole Malonga awa toza awa na chateau minaye mpona kolongola matampo ya bamama banduki ya bamama oyo mpe baza na besoin kosala taille mpona kokita mamumu, bamama oyo baza na besoin ya kosala baforme kalingi azala na tolo monene alingi azala na nsima monene baanche monene bipende monene. Mama Nicole Malonga awa toza ndeka boyebi depuis 2007 nateka baproduit ya kogrossir bafe sein mollet hanche. Non, yozomona te oyo eloko moto eloko evanisaka mabala eza mpona mibali. nalia na bambisi na barestaurant ebele naye na Mambo Galaxy nakuti poisson tala mbisi mpe ya mwana te aza minere te aza mukolo ndo bokoliango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ye mbisi basangisi na makemba basangisi na poivron basangisi na céleri basangisi na pomme de terre basangisi na munganza donc mbisi azwi vitamine baza lisusu na ngulu baza lisusu makayabu brochette oyo tobengi kamundele mayebo ndo biloko nyonso ya mboka pa Galaxy Mambo tozolia. C'est Mambo Galaxy azosala pa na bana mboka. Bonjour, bonsoir, ça dépend ngonga bomesana kotala chaîne monene na kati ya mboka oyo France na kati ya Paris Congo Révolution. Merci na ba partenaire ba mesana kopesa biso loboko tout le temps kotala kabiso kobwakela kabiso mwa lisu oyo batala kabiso mokili mobimba. Merci lisusu na sponsor na biso tozana tap ezali application oyo ezali ke ozana besoin te ko se déplacer pour na kotindela ndeko na yo mbongo. Zwa kaka tap beta na telefone na yo soko télécharger yango ozanoka na ndako na yo obeti tap send mbala moko okoti na kati obeti code promo mombele ya ngai mombele 5 bandeko Europe nyonso so lingo tinda ndeko na Afrique na Congo so tili neti 100 euros yeba ozwa 105 euros na répéter bandeko Europe 100 euros ozwa 105 euros bandeko États-Unis na Amérique bandeko na biso américain kuna ce côté $100 bakozwa $110. Merci na bandeko bazota la biso na Canada na Amérique na Maroc to bosana te liki passeport ezali wana ezosuma bandeko convoiturage ya kitoko ya propre mo loko ko mela na kati tiboko ma Belgique pour na okino sa passeport na kutu ya ratakate olingi voyager ozana problème ma passeport benga na numéro ya biso boko mona liki aozala wana pour accompagner événement na bino. Alors na kati ya plateau na kozala première fois même nga mo pe kutu na kambo na zana assistance sociale ya mwana mobali pe ya congolais ya place azali ndeko na biso congolais biso tozolinga ba congolais bakoma na niveau boui tolingi te tozala kaka ba malien ba poste tout bandibu ba biro nyonso ba malien ba sénégalais ba guinéen lelo na koya mandeko na ngai destino azali assistance sociale en même temps bato ba accompagner ka bato tant bosala ka demande d'asile okeno ko boka ngunda na bino meka ko soale si ngunda ezali nini parce que na yebisa bato mutali boso abwaka ka ngunda ezalaka Yesu mutali boso mutabandali solo ya ngunda parce que babiki bakobumai mbala moko bakimaki na ye kasi kokima wana ngunda ebandi wana bana Israël ndebo muna babana kotambola ya balubaka mutazokende poto na nzela ya makolo ça veut dire bamakambo bozo mona eza makambo déjà ezalaka na Bible lelo to meka kozwa ndeko na biso oyo azali spécialiste na bamakambo wana to meka kosolola parce que bandeko ebele baso comprendre le côté ozoka ngunda mutu mwa vana sanzete na mapela kuna bakinga sana zoka ngunda mweza la kanini tukozala na ndeko na biso destino lelo na biso na plateau. Bonjour et bienvenue na plateau na biso. Bonjour, merci ndeko David Mombele et bonjour na bato nyonso bawalanda biso et merci na ndengo yambinga lelo naza vraiment nisiango ya partager plateau na yo mais na préféré déjà na loba avant que naza na moi rime donc ceux qui voyaient bien te bandeko
bah mais comprendre mais tout ça de toutes les façons tout mais pour expliquer clair. Voilà, bisous de Pessio, merci une équipe technique Mobimba ya Chris Ndongala, Michel Kombe Aigle, Jomatope presque bisous tout Atilinet pe to bossa note place aux alliés to Pessio. Bonjour place au total abisso. Alors, bat bazo talo pona mbala liboso na chaîne Oyo Congo Révolution. Destino Azana. Oui, bon, Destino d'abord naza congolais, na botami na Congo et après na koli en Afrique du Sud, précisément à Cape Town. À partir de quand on est en salle petite, on a travaillé là-bas en tant qu'assistant social déjà en Afrique du Sud, accompagné par des demandeurs d'asile, des réfugiés. Mais elle n'a en France et à la salle petite, on a un diplôme et assistant des services sociaux en France. Et après, maintenant, on a travaillé dans Kwalia. Et na bandé au travail d'abord en tant qu'intervenant social et après na basculé na comme au travail en tant qu'intervenant juridique. Donc à part wana bon les professeurs à part wana nazali écrivain naza des livres déjà sur Amazon ils en anglais et aussi nazali membre ya parti politique ou bien na combat union des nouveaux nationalistes du Congo. Et bon aujourd'hui tout sur la pète au partager makambo concerné bande ko na biso ya ba demandeurs d'asile na ba réfugiés parce que c'est là où tous allons vraiment pour accompagner et tous à concentrer ici en France. Voilà. Différence ni les alliés tambalo baka demander d'asile na réfugié. Parce que mutu mususu azoka nsake dès que kaka na masali demander ba mo alubi ki asa réfugié. Oui, souvent tu utilises même ba mot chaque fois. Demandeur d'asile d'abord bon toi tu so na lingala. Demandeur d'asile eza mutu oyo ndeti ngai na uti Congo na ye na France. Na ye kosenga protection, c'est-à-dire nazo banga likambu moko na Congo, soit mutalinga bomanga pour peut-être pour nazali muluba par exemple, to mutalinga bomanga pour naza chrétien na kimi na ye na France na ye kosenga protection. Pendant temps wana on a senga protection ba benga ngai demandeur d'asile. Et on a lingala ndetlo ba ngunda. Mais ceux qui ba pesio ba accepter ce qu'on demande na yo. Donc au sengi mutelo ko na sengi o de go davi pesanga biki. Tant on a osé la yo pesanga biki. Moi tant wana yo ba benga demandeur d'asile. Donc ça au pesanga biki. Donc un exemple na tu c'est dit ba pesanga mukanda ba reconnaître ngai ba pesanga protection internationale. Donc ba reconnaître ngai ta que réfugié. C'est là où Olungo est demandeur d'asile comme si quoi réfugié. OK. Ba condition ni de mutako maka réfugié. Ba reconnaître ka mutu par rapport ya ni maluba na ye ou bien acte na ye ou bien assemblée la kimbi pas comme réfugié à son cas. Non. Bon, d'abord ce qui oyeko sala demande d'asile, ou senga protection to lobi en France. Explication de l'histoire ils allaient parmi ba facteurs au peu contact. Donc l'histoire na yo nini au kimi guerre au kimi de la lobby peut-être bazo ko attaquer opposant muluba peut-être bazo ko attaquer yo pour peut-être aux alliés gay to ba attaquer li kamoko kimi. Mais ROI beti lisolo est insuffisant. Il faut en avoir preuve, il faut en avoir éléments, faut qu'on prouve bah oui d'abord on a congolais. Comment qu'on montrer des choses congolais? Il faut d'abord passeport na yo. Acte de naissance, acte de lecteur, ou non, expliquer au vice l'élément amitié pour comprendre. Donc, parce que là, il y a un congolais. Mais là, on est prouvé qu'il y a un congolais. Quand on va là, c'était qu'il y a un congolais. Donc, 3 documents à la lobby. D'abord, il pouvait y avoir un congolais. Bon, ce qui, si on lobby que non, on a kimi parce que Naza, bon, on a utilisé la lobby. Naza Moussouaïd, il va tout attaquer sur Swahili. Pour là, qui ça? Pour prouver que les mani nous les autres, ça va attaquer Swahili. Na Congo, peut-être que vous avez article moko, ba koma ki na news moko na Congo, to vidéo moko les cas qui sur l'information, to ba photo. Oui, ben ensemble il y a des éléments wana, yango nde siko eko pousser agent ya ofa waza devant yo accepter demande na yo. Mais si oye juste au lobby na kimeloko tel et l'isolo est insuffisant pour ba reconnaître étant que réfugié. Pourquoi bato mususu mingi vraiment bazwaka chance pété au moni pe ki alobi solo ya kitoko même mususu na mona pe kuto afuka vraiment ya afuka munene na Congo mais aya kwa kingunda na poto suye de ba reconnaître. Oui. Place à la nouvelle génération. Maintenant, Ezali Tap Send. Avec Tap Send, bana Europe, Canada, États-Unis, na Dubaï. Juste avec votre téléphone, en téléchargeant Tap Send, vous pouvez envoyer de l'argent sur le numéro de téléphone d'une personne. À Kinshasa et même partout en RDC. Et au Congo, Brazzaville, toi qui es à l'étranger, prends ton téléphone, télécharge et envoie. Avec Tap Send, envoyez plus et dépensez moins. C'est moi, Werasson, le roi de la forêt, qui vous dit.
D'abord, on est dans le lobby. Cause on a les solos, les colobateurs qui vont reconnaître les réfugiés. Donc, les solos, non, faut d'abord, on a crainte, on a local boss. Donc, faut avoir bangi, ozo kima, bako bomayo, ko perdre vie, local boss, voilà. D'abord, ils ont bangi ya politique. Ils ont bangi, ya koza na groupe moko ethnique, pendant la par exemple ya baluba, to bangi, ya koza la nationalité moko, peut-être ndi loba naza congolais, la fin d'en Afrique ici, ba otake ba congolais, to bangi, ya koza na groupe social moko, peut-être par exemple gay, ba bangi wana nde ezali parmi l'élément oyo ba cita na convention ya Genève, il y a le 28 juillet 1951. Babo bangi wala ndi yon ba eza bo bangi nyon sauté oyo ba ko accepter état que réfugié. Bon voilà, la première partie à réponse. Deuxième partie à réponse, même biso mo peut te comprendre até ou accompagner mutu aye abeti li solo nae ndenge makamuni na sibi na mboka wa uti a PCP l'élément nyos au préparer pour un entretien de biso ba ko samba mais to benga entretien ya ofpra mais akiri kuna a passé et après ba pimelie mukanda. Bon après ndenge biso sali betidi mezala no eza confirmé te ndike za kana quota oyo ba pesela ba tumikanda par an. Donc peut-être ba kolo ba na 2025 ba reconnaître peut-être 20 réfugiés ba congolais. Ba reconnaître 30 réfugiés à Sénégalais. Donc, quota wana et kontakapé sur ouye na moment oyo quota wana si li décider à pesi ba congolais au bango balinga ba pesa ba mikanda zande mo beto senga ba visa. Donc même situation. So quota wana déjà leki foye ba ke ba otindo na CNDA. Donc wana ba rezoa peut-être l'année prochaine so qui di solo na aux ala beléma nyonso très bien ba ko reconnaître aux réfugiés à partir de CNDA. Ou soit tu peux reconnaître que bon couper ça une réponse directe il y avait les manions même biso mon copé ils allaient à moment que tu comme accompagner mutu azana li solo nae azana be les manions mais reconnaître état réfugié bo bandaka wapi pour nous accompagner mutu mais ka ko expliquer batu muke soki mutayi mbala liboso ko sala demande d'asile ou bien ko senga ngunda. Bon d'abord soki mutu aye ko sala demande d'asile par exemple yo obengisinga ndeko nayo ndeti David Mumbele obengisinga destin état ke ndeko nae elle naye awa na Paris et boka mungunde boka ma différent na ba province awa na Paris tozana numéro ya ofi oyo foko benga on va enregistrer ndeko nayo na Sprada. Donc on va enregistrer bango nde ba kozulaye rendez-vous na préfecture parce avant 2022 zalaka so mutoye akende direct na préfecture ye moko ba kie bande kozala mulai makasi bato ya tongo ba zongi ba après-midi siko makambo ale change bon e ba kozulaye rendez-vous. Ma pesi jour que la préfecture. Et au que la préfecture, tous en auto ben un guichet unique. Guichet unique est divisé par deux. Tous en mpandi au to ben la préfecture, place au ba ko imprimer attestation ya demande d'asile na mukanda au to ben ngunda. Place ba pesa so lungue la guichet wala au que na guichet ya ofi. Place oyo ba ko tuna yo so ko na posa ya condition matériel d'accueil. C'est-à-dire so ko accepter hébergement. Ceux qui ont accepté qu'on fasse d'akuna, ndi ba kopesa yo montama ba pesa à 220 €. Donc ceux qui ont accepté hébergement, c'est à partir à wana siko ofi à kotinda yo na association, tetinga sala na association Qualia. Par exemple, ba tindo siko e pa na biso. Koye pa na biso, toza divisé par deux. Donc toza na pôle social et toza na pôle juridique. Toza na deux démarches au sala. Na bandeko ba travailler na pôle social musala bango ezali RON to alboso avant dans une semaine d'abord faut déjà ça la demande na CEPAM donc ba sengela yo assurance attestation maladie au banda rozo ba soin hôpital après état qui demandeur d'asile moyen ba inscrire yo na France Travail ou to benga pôle d'emploi kalaisate donc voilà faisait là. Mais bah ko enregistrer ou to ko commissaire na ba formation peut-être ya français to ya ba métier mususu ya métier qui par mikandate mais so to na pôle na biso ou to bengaka pôle juridique kuna to za ba démarche ya liboso déjà motoyer il faut natala préfecture a na procédure nini parce que mutabaki ngunda to za na trois procédures. OK. To za na procédure to benga procédure normale to za na procédure accélérée procédure presque partout dans Mokili. Tout na procédure normale et la signé. Tant on va procédure normale. Oui, normalement procédure normale et la ici mutu. On comprend bien elle a expliqué les deux procédures mais
mutu aye na France aye sans problème na expliquer ba problème wana parce que ils ont ba procédure mususu wana aye sans problème donc à côté normal a boaki ngunda ba tie na procédure normal et yango la théorie ils ont 6 mois donc le premier jour jusqu'à 6 mois il faut procédure na à la clôturer c'est-à-dire au fil à convoquer yo pour na osa l'entretien na yo et après quelques mois après 3 mois peut-être voilà la théorie passe en pratique et qu'il au-delà OFPRA a coupé sa décision là-bas on doit un résultat c'est-à-dire à reconnaître un tant que réfugié ou baboui ou appeler sur rejet bon procédure auto bien procédure accélérée tout ça la 9 éléments pour bâtir mon la procédure accélérée premier élément ce que vous boire ngunda la France vous en a 90 jours donc 90 jours faut boire ngunda ce que dépasser 90 jours OK ko boire ngunda ba on a procédure accélérée donc ça na lelo ba jour na ngi compter lelo faut na boire ngunda dans 3 mois ce qu'on a légisi 3 mois voilà na ki boire ngunda ba on a procédure accélérée bon avant de continuer procédure accélérée les années procédure voilà normalement ils aura la théorie ils aura 2 semaines donc dans 2 semaines il faut offrir benga yo ke go samba et après ce sambi faut appeler sur le résident et ça mbang tout loba donc il ndaka mbango et on peut ça ba conséquences na après donc dans 3 mois faut ba ciao ya mi balé pour ba continuer na procédure accélérée faut ala mutu o ya wuti na pays to benga pays sir les années na ko exemple Afrique du Sud Afrique c'est un pays sir ezali ba pays oyo France azali ko reconnaître que bazali l'état capable ya ko protéger ba citoyens na bango donc à Sud Afrique ko ya boka ngunda awate parce que en Afrique du Sud baza na capacité ya ko protéger ba citoyens na bango n'yaki ce tu comprendre pour ba ko cha sous na procédure accélérée faut ala muti ozali na menace to par exemple ça un exemple to lo exemple to fandi na yo awa yo yesika uti Congo yesika to fandi yo za mukanda ndiko msala mukanda te ngana par exemple to bandi ko bunda makambu te tali ete to bandi ko bunda la police ye e kangi biso nyos bakangi pe na ye bakena ye na bakena biso na garde à vue atanda ba tout na ba problème et tout e ba oza ba print makambu la nyos mukolo ke boka ngunda so ba moni ba print na ye azalaki na biso to azalaki na procédure moko oyo bango bazali ko identifier ta que menace publique à la France ba ko tsaye na procédure accélérée n'était ça se comprendre musu sezali soki mutu oye ko boka ngunda ndena pesa exemple na préfecture ba osenga ucha ba empreinte soko boyi ko cha ba empreinte obino na ucha misapité préfecture a fonctionné ote mais ba ko cha direct na procédure accélérée ne ba musu bazara non na zela na préfecture na boyo boka ngunda bo ezebele na okata na pesa o ezamdini na bazaki belé ba boyi bon procédure accélérée monsieur ezalaka mutu aboka ngunda ba pesi rejet akena CNDA. MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service. Débouté, c'est-à-dire pimele sous mukanda. Aye ko senga réexamination donc aye ko boka ngunda pour la deuxième fois ba o tient na procédure wana bon ezebele ba procédure menace na expliquer 5-4 pour bandeko ba comprendre bon o est important ba tebele ba ye ba raté troisième procédure ezali procédure to benga diblé procédure diblé ça permet ngala betano histoire nango et quand expliquer au monde que bandeko ba otala oui procédure diblé na 1990 ndito ba 1990 na juin ba pays ya état européen ba pays Europe ba fandaki pour na ko lutter contre to go benga ngo mafia te mais ba bi to go benga na sens bande ko to ka ba congolais te biso nyoso ba bande ko yo boka ngunda na époque wala to avant wala a boka ngunda na France ba pimelie mukanda après ki boka na Belgique so na Belgique ba pimelie mukanda aki na Allemagne seulement ma pimele mukanda à Hollande vous comprenez après ce va pays wana ba opanda ba non faut aussi ça makambo ba fandi so ba ozo décision bon temps ba sala ko na Irlande
na ville na bango ya Dublin yango ba bengi yango procédure Dublin. C'est-à-dire RIO ou par exemple bon ils a ngunda catégorie D parce que Dublin tous en a deux catégories. Catégorie D c'est-à-dire RIO boati ngunda na France. Bazio ba print. Pendant que ba démarche na auto ba procédure na ezana en cours. OK ko ke boka ngunda na Belgique té. Ce que boka ngunda na Belgique ko ba print. Eurodac où ils allaient système il y a ba base il y a ba print il y a ba tunyo so ba kota na France to na ba kota na pays Europe so tu ba print ba mona so ba moni yango ba ko contacter France c'est-à-dire bazana 2 mois ya ko contacter France ba ba non ndeko David Mumbele azali awa na Belgique mais procédure na ezali kuna na France tozongi saye été mais bazana 2 mois ya osala procédure wana dans 2 mois so basali yango te bango siko ba comme responsable ya ko traiter dossier na yo nete so dossier comprendre so ki na 2 mois basali yango France azali na 3 mois ya ko répondre Belgique et ko yipe ko za la Belgique na France mais quand tu bande un exemple à tout continuer France azali na 3 mois ya ko répondre Belgique de Belgique contacter ki ndeko Mumbele azali awa tous wa dossier ou pas France azali na 3 mois pour réponse. Dans 3 mois, ça peut se répondre, si vous avez peut-être positif, oui, vous traitez le dossier, ou soit vous avez ça. Mais dans 3 mois, ceux qui vont répondre, Belgique a commis état responsable et dossier, c'est-à-dire, il faut pas traiter le dossier. On se comprend. Procédure Dublin, normalement, ils ont 6 mois. On a en théorie. Mais en pratique, il y a au-delà. C'est le moment important. Par contre, on a procédure Dublin dernier. Moutou, bon, expliquer déjà première. Moutou, peut-être à quoi il y a France. Aux visa territorial, il y a Portugal. C'est-à-dire, au Tchaki va prendre l'ambassade, il y a Portugal, na Congo. Au yo côté na Portugal. Au Bimi, au na France. Et au Salingunda, il y a la possibilité, côté la procédure, voilà. Vous comprenez? Bandeko, ba yaka lanzila makolo, ndio yo mokolo baka. Donc, ba côté nanzila, ba côté en Espagne. Et ba contrôler, ba ba prendre. Donc, il y a dans la France. Alors, quand on a procédure Dublin, on a exemple, si vous avez déjà dans la pays, vous avez la procédure Dublin. Donc, procédure, à théorie, il y a 6 mois. Mais, on a la procédure Dublin, normalement, on a le moto à boîte ngunda te. On a le moto à attente. On a là-bas traité dossier. Voilà. Ikoyo nana tuna boy to fana na la place moko nazo ngana sima muki avant d'avancer parce que na tikala ke autant bande ko batala biso ba comprendre quand même ngunde des anini ba procéder des anini est-ce que mutu o bino bo accompagner ti bo pesienda makamunyo so to benga ka foyer mais mutu wana aboyi ne ko vanda na foyer tuana aboyi abia vanda na ba condition ba foyer te po bande ko mingi ba congolais wana ba congolais balinga foyer te ah ngana ke vanda foyer batini ngana bové batini ngana Toulouse eleki musika nge pona za pemena Paris atiki na ye foyer préféré na avant na ndako ya libanda est-ce que ba ko futa est normal nde bazo futa ba demander d'asile nyoso est-ce que vous avez une assistance sociale ozo landele toujours normal ou bien ezaka moi kokoso mutu ya bongo ezako buki mibeko ya leta. Non, normalement bon au faire le bagage choix normalement ça ra choix té. Dès la pesa exemple qui est na guichet unique aussi si na préfecture na bureau préfecture OK na office ba proposer yo le lobi meto benga ngo conditions matérielles d'accueil eux allaient quoi assembler hébergement no bengi foyer na allocation des demandeurs d'asile to allocation aux demandeurs d'asile de to benga ngo mbongo o ba futaka bon offert ko proposer yo avant 2022-21 soko boy ko accepter yango izara problème té mais lelo soki oboyi ko accepter yango par exemple parce offert agent offert tout na yo o accepter to pesa yo hébergement ou pas peut-être yo lo ndi sur lobby que non naza la famille na ko la lina fanda la bango oboyi foye ba déjà que ba ko pesa yo susu mbongo wana o ba futaka ba demandeur d'asile té o bénéficier le susu service ya assistance socialité. À part, ils ont l'association Belé, par exemple, France Terre d'Asile, ce qui est l'accès à attestation, l'assistance sociale est gratuit, ou accompagner dans la démarche. Mais ce qui est l'association hébergement,
oyeba ke mbongo wana po ozwango te avant ils allaient bongo mais après 2021 22 ils allaient so bongo te donc air de jeu boyi yango parce que bato musu bazalaka tie souene eza afanda na Paris bon c'est que non bon total na Paris bergeme eza te kende peut-être na Toulouse air ya yoka bonga boyi bon c'est non loko boyi faut yeba ke mbongo peut au foot te donc faut vivre yomoko. Est-ce que mutu mutasala ka shwana kata yote ya langue ya kosamba nango Kangunda, langue yazo maîtriser. Oui, bien sûr. Donc, R aussi, ça na préfecture, bah, PC auto bien un dossier. Bah, tu vas voir Kangunda, bah, ça, moi, cahier, moi, il y a quelques pages. Na cahier, wana, au compléter, au remplir, bah, détails, na état civil et tout. Place au komali solo, na. Et ça, nos options, bah, tout n'a au choisir langue, ni, lingo, ça, langue entretien. C'est-à-dire, ce qu'on maîtrise, lingala, au singa oui dans un salle entretien la lingala ba ozula interprète na jour entretien ce que oza à l'aise na français ou ba oui dans un pour ça français na samba la français donc ba arabe ba tebele on ça oui oza la choix ya ça la entretien la langue oyo olingi. Est-ce que lelo batumi batuna ka question ana ngunde kufaka moto ba reconnaître attaque réfugié ba pesi mukanda ya ngunda est-ce que un jour bakoko botola mukanda wana ngunde kokufa be ngunde tikala ka vie ya mutu libela? Non ben oui ngunde bakoko botola ngwe na France bakoko botola za ba élément belé oui ko pousser l'état français ou soit OFPRA a botola yo protection internationale exemple la rope sara moko yo obaki ngunda ba reconnaître état que réfugié ko zonga su Congo te ndeto kenda Congo na ndenga mayu ya okoti na Congo Brazzaville obimi ce qui mutu ayebi azana ba preuve wana contacter préfecture a passé yango na OFPRA yeba ke OFPRA ko botola protection ba botola mukanda oza su réfugié te oui ba botola yango et yo moko pe ouais parce que eloko yo olingo lo bawana en tout cas na nota ki yango déjà risque nene ba risque nini mutazana mukanda ya ngunda mais akenda kambuka na yakenda ka. Oui, c'est ça, risque yango la pesi donc ceux qui okenda ozana mukanda ya ngunda ba reconnaître yo état réfugié ozana protection parce que on demande d'asile faut yeba ke ndela lobe liboso oyebi si l'état français que non na kimi pays nanga po bazo ko protéger ngai te nazana bobangi wana soki na fandi na Congo ba ko bombanga na ko perdre vie nanga c'est ça eloko yo loba na l'état français donc au fundi to loba ndeba msuba loba au fundi l'état na biso ya Congo ke baza na capacité te baza na makasité ya ko protéger yo ozo comprendre siko yo muto lobaki makambo wana e ba moni yo okomi kuzonga na mboka wana ba comprendre que bande ko conseiller lokuta nous c'est toujours de faire comprendre na sens wana soki mutu oya yebi yo azala belema et nazo lobate bande ko basalango nazo répondre à la question na yo parce que na we ko permettre te bande ko basalango bande ko mususu po biso nyos tozala posa to ke na mboka to yebi raisonner to ba ke la ngunda. Donc, ce qui va remarquer, vous avez l'élément au PC na préfecture, au PC yango na OFPRA, et ça convaincu que c'est vrai. Oui, bah au ben ngayo ba botolio protection et ba botolio 10 ans tikali sa papier. Pour nous remarquer ça, monsieur c'est ça que moni soko za mukanda ba reconnaître que réfugié ça à 10 ans. Soko za poser kendi Congo. Eza ba démarche ya miki ko sala. Soit to changer statut. Par exemple, sur Stalaka. Au que na préfecture, ils vont na poser na changer statut. Bapesa yo titre de séjour ou bapesa ka ba salarié par exemple tu bapesa ka ba entrepreneur par exemple oui bien sûr et ça juste qu'on remplit quelques formulaires ou aussi quelques documents ici et yami balé et l'homme sous n'est pas préparer question voilà oui bah so en France pour ça la demande de nationalité française il faut aux ala na sol il y a ba français pendant 5 ans. Mais Moutou a ça, il demande d'asile. Moutou va reconnaître l'état qu'est réfugié. Ba règle wana et tomberait pas là été. Donc, quand on a ça, il demande d'asile lelo. Ba reconnaître l'état qu'est réfugié. Ceux qui n'ont pas titre de séjour dans un lobby, peut-être lobby zali samedi, dimanche na rosa demande de nationalité. Place on a mimi bande ko moi rapidement après tout on a ko changer mukanda pour nationalité. Et na zoma simaka muke place yo lobby que mutu soki azana mukanda ya ngunda azana souci a changer na yango bande ko azoka mo est-ce que ba changer ka yango pe et comme mukanda mo procédure normale ozo kitaka Congo zo songa bango azuka ngunda oui bien sûr
bato baotala biso baza ba réfugié to baza na protection internationale basa la démarche ba na préfecture ba ba non naza na changer statut donc nazali réfugié to naza na protection internationale et naza na titre de séjour il y a 10 ans où ils allaient résident permanent et naza na changer statut bon tout nos statut nous lingo changer. Vous comprenez? Aux titre de séjour privé et familial, tous aux titre de séjour salarié, ça dépend. Ndeti ngandi na salarié, na ko senga na titre de séjour, so na za na ngunda. Bon, so na za na zo mukanda na ngunda, na ko senga na titre de séjour, il y a ba salarié. Oui, bon, pesa ngai première fois une année, un an pardon, après 2 ans, 4 ans, si sou ngona ok na 10 ans. Oui, c'est possible de permettre au Canada Congo à l'aise aux ongara. Ce que vous avez là-bas, nous voyons ça la demande d'asile. Donc, ils ont la procédure, la possibilité belée où nous avons changer les. Bah, démarche ni les motos, ce qui a ça ngunda, il y a comme nationalité. Où nous avons ça. Oui, bah, d'abord, ce qui va reconnaître yo est que réfugié les lots. Et il faut d'abord user la non papier ça au titre de séjour parce qu'ils auront moins de temps. Ce qui va reconnaître état que réfugié, il faut OFPRA à établir état civil, c'est-à-dire, faut annuler l'acte de naissance au Congo, faut annuler le passeport, on a aussi un passeport au Congo, donc faut annuler tout. Et faut établir l'état civil à Sika, c'est-à-dire, on peut faire l'acte de naissance, on peut faire qui marié, on peut la bino attestation à mariage, on peut pour se dire, on aura déjà 1 an. So, bilo ko ane bimi, comme ça, préfecture, à Obandasiko, ba démarche, il y a imprimer, il y a livrer titre de séjour. So, ba livrer titre de séjour, aux yeux, en lobby. Lobby, vous avez démarche, lobby déjà, système de comme en ligne sur A9. Ok, au sali demande la nationalité facile. Bon. Et ça, ça dépend de la cas. Ba dossier, au ba osenga yo, au ba osenga ngate. Par exemple, ngande na salaka. Ba osenga ngai, bon. Tout par exemple, peut-être mutu oyo aye na France, ça sali 2 ans. Asa réfugié. Mais à salaka, ba osenga ye, ba fiche de paye. Peut-être il y a des dernières années où à sali, ba fiche de paye en novembre, en décembre. Après, bah, aussi, il y a une fiche de paie, il y a une actuelle 6. Donc, il y a 6 derniers mois. Bah, aussi, il y a une attestation hébergement, tout à domisation, ni juste prouvé, parce qu'il y a un contrat, il y a un place au fandaka. Il y a quelques documents, bah, aussi, mais il y a des documents à gravité. Surtout sur ça, il y a des documents à gravité. Après, il faut montrer que non, au yébi français, parce qu'il faut aller à un niveau, tout bien, B1. Bon, aujourd'hui, pour la nationalité, il faut en B1, mais ils ont la loi où on est comme il y a un côté en vérité, peut-être dans l'année prochaine, donc il faut comme on a C1. Donc, mais il faut prouver que oui, on le français très bien, et on peut ça, certificat où ils allaient monter que non, ça là qui court en français, ils allaient qu'on l'a qui ça, niveau na français. Voilà. Et là, dans comprendre de Bangunda. Bangunda ezali kaka ngunda moko ezali monde entier ou bien ba découper Afrique ba kana ngunda ba mususu selon convention de Genève il y a 1951. Alors parce que na Afrique du Sud mboko yo zalaka obi ke bato bazo mikande belé ngunda na Afrique du Sud. Bat na Tchad baza mikanda ya ngunda. Ba Congolais ba kimakala. Bat na Côte d'Ivoire ba mikanda ngunda. Na Maroc, na Mali ba mikanda ngunda. Mukanda ya ngunda ba reconnaître en tant que réfugié wana. Ceux qui aillent à en France ou bien na pays mo Europe. Même Mukanda ou bien il faut changer Mukanda ou bien oui, n'a pas ça yo répondre on a dévolé il y a le bosso les allés so par exemple Afrique d'ici parce que exemple kanga koli so qui ba reconnaître tu es que réfugié en Afrique d'ici bon au lungwe kuna ou en France par exemple des choses ou en ba démarche na yo moko donc au sali makambo na yo et so ko sala ndeni on se retrouver en France. Il y a la demande d'asile, procédure normale, et ça, c'est que ce qu'il y a, la préfecture va changer au Mukanda, des bâtiments sous le Kanisa en Afrique d'ici, des bâtiments sous la question, non, ils ont bon côté. Va changer au Mukanda direct. Au ça, la demande d'asile normale, des bâtiments sous le Salak. Bah, la procédure, soit procédure normale, ça dépend de l'endroit au côté de l'aspect avant, soit doublé, soit accéléré. Mais, dans le dossier, on a expliqué qu'il y a OFPRA, il faut remplir. Et dans la place, est-ce que ça la demande d'asile quelque part? Ce que l'objet, oui. Est-ce que va reconnaître qu'il y a un réfugié? Ce que l'objet, oui. Jour aucun de samba, si vous faut y en avoir,
na ba document na ba statut o ezo monter que oui na Afrique du Sud aux alaki réfugiés o la kisi ba oui et ko jouer rôle mais il est obligé que ko pesa yo mukanda par exemple muto asali aboka ngunda na Afrique du Sud aye ko boka ngunda a azana ba difficulté que muto na aboka ngunda te donc yo uta Afrique du Sud o boka ngunda a d'abord faut boka na ngunda o expliquer déjà pourquoi qui m'a Afrique du Sud. Est-ce que vous comprenez? Et le colosa congolais, donc ceux qui ont problème en Afrique du Sud, pourquoi poser mboka na yo? C'est là où deuxième ngunde baki sami. Il faut montrer que non, na ça son un problème na Congo. Donc comme il a deux ngunde, n'était ce que vous comprenez? Pendant que muto a outi Congo direct aye awa, aboka ngunda mba moko c'est-à-dire abeta li solo moko. N'était ce que vous comprenez? Bon, na vola mi balé lenga na loba. Muto a outi Afrique du Sud. Azalaki réfugié kuna aye siko peut-être il y a ba procédure il y a ba association internationale par exemple de groupe ça Nations Unies to ba les belé ba memi bango ko mema na procédure moko normal ba memi bango ba lunga Afrique du Sud ba yena bango awa batuana oui bazali na 90% bazo mukanda en plus bango makamna breke ndaka rapide. Naza dossier moko na traité siko awa mutauti Chypre. Ya yaki na yemo kote ba mema ki bango ko mema. Donc ba memi bango ba futel bango ba billet makambo nyonso ya avion ba sali bango ba démarche ba yena ba laisser passer. Vous comprenez? Ba ye awa mais asengi ngunda ndena d'abord normal. Donc faut senga na ngunda normal. Après pesi ba dossier oyo ba pesa ki na Chypre et o azaki réfugié. Vous comprenez? A tindi yango ba reconnaître que oui ba vérifier même que oui azalaki na statut ba réfugié na mboka outi et ba bengi yake ko samba batabongo baza na 90% ba reconnaître bango mais soko yo moko eza automatique donc est-ce que eza obligé moto yo asu mukanda par exemple bande connexion ya Grèce na pese exemple bongo Chris Ndongala moto oyo asu mukanda na Grèce asui na Pologne, asui na ba Ukraine, mboka wana nyonso. Soki asepeli ne kovanda kuna te place ba reconnaître. Démarche nini ya ko sala. So asepeli na vanda na Belgique na vanda na France. Est-ce que c'est possible? Que aye AP sa bango kita mukanda na ngana zwaki na Grèce yango. Ngana lingi bo changer nga parce que na kuna tout exemple la Grèce bande komi ba maîtriser langue. Langue ya makasi, il est keza tellement makasi, langue ya tellement makasi. A ko vanda na ti. Ils ont préféré avoir un mot comme le français, net na français. Est-ce que c'est possible à remettre bango que mon canal dans la Grèce et en Europe ça mon canal bon d'abord question on est dans la réponse directe parce que ça dépend de la cas et belé mais tout peut savoir en général on a un titre de séjour na ebi c'est ça autour na question en France dans la personne réponse makamba Grèce vraiment na ebité na lingate na lo bêtise ba tout bota na Grèce na kondi ba on erreur par exemple na pesa on to balola question nga va reconnaître que nga réfugié en France na zu titre de séjour à 10 ans na lingi na ki ko fanda na Belgique oui non kende na Belgique ba changer un titre de séjour ils ont ba démarche au sala ba changer au titre de séjour ba changer au statut à réfugié ba changer juste titre de séjour peut-être ba grouper ça yo tellement à résident ba grouper peut-être 5 ans ou 1 an ou soit so que you na peut-être pour banda musala ba grouper titre de séjour il y a ba salarié tout il y a travail oui il y a des possibilités ba changer yo bon na éviter mutauti Grèce aya ba démarche ni ko sala mais na yebi muto dans la France ou alinga ki na pays mususu par exemple na Belgique parce que si do sala démarche wana oui c'est possible bon soko tali état que Grèce bah on a ba pays européen oui là oui na ko réfléchir c'est logique c'est possible muto a changer soko aye na France ba changer titre de séjour et comme refanda na France. Est-ce que pourquoi comme kamingi ba congolais ba zo ravement mukanda na pasi awa na France bazwa mangunda mingi vumate ezali manque ya kuyeba kuloba ou bien ezali complexe ko banga tango so samba devant mondele parce que so tali bandibu to bombate tala bandibu nde bana mikanda tala ba sénégalais ba malien ok ba mboka na bango ba problème te par rapport na biso bon to beta mukanda général to lobela ngunda question là awa na sala mukanda ngunda ok bon normalement bon biso toza na domaine
bon être le biso ba congolais ka biso ba congolais te na iso vérité ba pays nyonso baza ba problème au mukanda ezaka biso ba congolais te mais biso tellement toza basé na communauté et totala juste makambo les contours na biso nde on to kanisa bongo nazala ba dossier ba te belé ba uta ba Maroc Marocain penda ba Kangunda te par exemple ba ivoirien ba pays belé Afrique baza pena ba problème voilà mais eloko bongi to comprendre très bien zani ngunda okokoza na misolo même il y a vrai ou il y a faux mais il faut préparer yango eze loko ba préparer yango soki mutu aye auta Congo ayi kobaka ngunda yo bengisa ndeko na yo mutu oyo tolobaka azana problème alinga senga protection internationale à partir ya Congo faut déjà expliquer ngunda ezanini omoni mutu auta Afrique d'ici d'ailleurs ça y est makama ngunda azana maîtrise à comprendre ba stress mais mutu auti Congo erazo faut déjà expliquer ngunda ezanini ba démarche ça la mandeni lisolo na ye makambo ya Sibir na Congo faut vous préparer déjà l'élément à partir à Congo. Vous comprenez parce que ce qui a commis déjà avoir la difficulté à réunir l'élément ou pour ça pour appuyer les solos. Il faut que vous préparez à partir à Congo, vous préparez les solos à Rolobanini, bah document ni vous allez pour ça vous réunir à partir à Congo. Soit vous tindi déjà l'agence ou ce qu'on a la possibilité de regarder ailleurs nango parce que on voit qu'Angunda a pas difficulté belé tenir ça doit avoir Angunda ezali ko réunir belé belé zoko ezali solo na belema oyo yo zali ko lakisa parce que agent ya ofpra oyo ya koyamba au jour ya entretien aza mutu oyo aza bien informé aza bien formé na makambo so pays oza congolais na makambo eleka na Congo soko uti Afrique d'ici ba lukelo pa agent ouais ma comme les gars en Afrique vous avez la difficulté bon vous avez la difficulté au cours ça n'est-ce que vous comprenez alors de la politique alors de la culture et ma communion sont des cas donc mutu faut préparer les solos na très bien déjà va maîtriser en bien nazolo ma solo et à la vrai parce que batu biso ba congolais tout sensible à ma belé donc mutu à maîtriser les solos na à personnaliser en a facilité et à répondre parce que l'entretien, toujours répondre à la question. Étant qu'intervenant juridique, peut-être na OFPRA, nous avons 4 séances dans le travail pour préparer la question dans l'entretien, toujours ensemble. Vous comprenez. Nous poser la question et nous répondre. Tout ça, pourquoi? Tout ça, pour maîtriser. Je voilà pour exalter comme on a une question mon éviter mais ça la question musu c'est ya kanga tuna ki wangote mutu musu sakuta no selon de vous expliquer de tiyo to sola ça la question musu c'est lo ka bon so ba tuna question bon la préparer ki ote mais on yebi déjà les solo yebi globalité makambo de bon ça la facilité à répondre on réfléchir 2 fois 3 fois té est-ce que vous comprenez raison pour laquelle c'est très important faut préparer dossier même avant ça la demande d'asile pose déjà le dossier là est-ce que les loto ko lo ba ke ba na mboka ba sotala yo tuka ifalo za la kaka falo za la bande ko wana bakaye belé na ba makambo oyo donc voilà est-ce que les loto ko lo ba ke ndeko mo so sotala yo azana besoin na bois quitter o sepela ka mingi nini moto déjà bois qui ou bien on a bois quitter pour yo préparer non faut comprendre que na ici on a travaillé na Kwalia naza salarié c'est-à-dire nazo travailler na bato o bazo tinde la biso na Kwalia en dehors on a travaillé na batute mais nazo abaka ya bato oyo par exemple na yeba na pour ça il y a accompagnement oui ça dépend na ko aider mutu ko saila mutu lisolo te pour nga na basaila mutu lisolo te mutu azana pour ça ya n'anglais to ba guidance au guider on est au comprendre au guider ou accompagner ndenge ni na ko aborder lisolo na ye ndenge na ko expliquer ndenge na ko komango oui ça dépend so na la temps na ko aider bato ba ya la question parce que na zo ba question belé est-ce que mutu na procédure libla oui so ça la question moko mi balé mi ça tout oui na ko répondre yo mais ko accompagner yo ndé expliquer tout ça là na musala nga ou na za doit ya accompagner bato bongo te mais so mutaye oui ils a ba procédure oyo to ko solo la so na za la temps na ko guider yo comment ndeni ko sala makambo jusqu'à la fin. Voilà, biso to luka to banda ko yamba parce que bandi ko ni ba otala biso ba mitune ko ya tellement ébélé to bite poigné mususu to simba wana poto ko tala mukena makamambuka le to fumo mingi te to tika bandi ko na posa ba ngba pesa biso mituna par rapport ya baka o ba mazana mu ka mususu zali o bandi ko ba kutana kana so ba yepa bino
Non, bon, nous, lobby, on a préféré tout ce qu'on a pour ça. Et pour les messieurs, il y a Sima. Ils ont un sujet qui abordé pour nous expliquer. Bon, c'est important, parce que nous sommes sensibles, c'est au ma sola. Parfois, il y a toujours expliquer pour nous partager connaissance et information. Vous comprenez? Donc, ils ont été pour tout belé, non, ma sola, on a la télévision, parfois, on comprend déjà que terme to mot où tu utilises à ngunda mundele déjà est bien terme to mot où tu utilises à ngunda mundela est bien sur les années exemple au moni so muta asali demande d'asile ba tuni endo tuna kinga esa ko yuko choisir langue lobi kina lingala ba pesa ka bango explication ba démarche makamna ça sala so lobi na lingala ba pesa yo ya yo na lingala vous comprenez ba besoin en français ba comment na lingala siko e ba traduire na lingala terme o ba utilisaka et t'as que demandeur d'asile, tu demandes d'asile, les arangunda. Donc, tu le bandit, tu as la mundele a yebi comme yangunda. Oui, bien sûr. Dans ngunda, solo yangunda, oui, agent ya ofi, bateau va travailler la secteur, la bison, la domaine, bah, yebi déjà sur l'accident. En plus, tout quand ça raté, agent ya ofi, tout, travailleur social, tout, en général, bateau va travailler la domaine, moi, non, tout, bazabazobate, bah, yeba bien. Makamno c'est tout ça là. Bayebi ga makamno tout ça là c'est solo tout ça kuta bayebi. Ça sert à rien tout ça sensible ya ko sur la dossier o. Et ça même important ya ko sur la ngo batu bayeba pour pas préparer ndeni ya osala ngo bayebi. Même ngai na zara ke non. Nazo accompagner muto abetela nga lisolo. Nga mona accompagner lisolo eza préfabriqué. Non tala nga non lisolo eza préfabriqué. Donc faut la luka ndeni to osala pona ko bon, on a secret professionnel, mais il faut la localité de ça là pour souci nanga et nous allons accompagner mutu. Objectif nanga moko. Mutu nous allons accompagner azo mukanda. Parce que la communauté le ba chaque fois que non, faut pas repérer ça va confiance dans l'assistance sociale, surtout bateau ba ya avant. Ba bébé ça va c'est on va battre on peut ça. Bateau mingi ba lo ba. Oui, que bino il faut pas repérer ça bino confiance parce que bino va kozwaka di solo ya mutu o memi on li kamia lo boy eza lukuta. Non, c'est erreur. D'abord, on n'a pas répondre au direct. D'abord, on a dit qu'on influencer décision à offrater. Il faut qu'on comprenne. Ceux qui offrent, va décider que va repérer ça yo, va reconnaître que réfugié, va ça là, on va décider que va ça là, biso intervenant juridique tout social, tout ça na influence, il m'a été placé voilà. Biso contact aux alango direct les ana ofi d'aza boss na biso ofi d'aza patron parce que ba accepter yo so to accepter na ofi o ba pesa yo hébergement ba routine yo ofi ando futela yo place au fanda nanye so comprendre so problème est là biso to loba na ofi mais to loba ngo directé to zela ka problème et répéter même 3 ou 4 fois et pour to contacter ofi et ça va démarche to bonto ça les aura biso 3 mois. Il y a des gens qui ont le numéro de téléphone, non. Donc, il faut comprendre que c'est très important et on peut sa confiance. Na batu o bazo ko accompagner pour aider na ba démarche so pesi ko ba ngo confiance ité et ko aider oté. Donc, il faut pas ko landara batu ba pete la ko li solo mutu aya na 2011 soit pas nguna na 2011. Na mutu ba ngunda lelo na 2025 bazande mo côté. Il y a des gens qui comprennent na 2011 batu ba yaka so ki ba pesi hébergement ndeto benga foyer ake fanda so ka décider alungwa na na foyer azongi na aluka ko fanda pa kama amina par exemple alors fanda sans problème dossier na ya offre et continuer sans problème mais lelo muto apaki na 2025 ba pesi hébergement OK ko fanda et au décider que olungwa ça ko signaler sans problème yeba ke dossier na yo ba clôturango non lisungunda no e baby donc ba pimelo mukanda to lo babon. Merci vraiment biso to linga ke mbala sima bande ko botu na mituna ye belé numéro de téléphone ya ngwana bobenga botu na mituna biso to kozongela ndeko pe awosana biso tout le temps na kati ya plateau pour expliquer biso eloko yo yebite fo botuna tika ko yeba e belé loko zo boma biso ko yeba e belé bango esa musala na bango oyo batangili classe parce que travailler na mondele tika onoko lobi na ngaboy tata mwasa lobi na ngaboy camarade na ngazo ki mukanda na nzela ya boy tika biloba loba na place zo ke nego samba yozo quand yebi ok yebite ngana mona maître avocat asambi boy ba niata ereje mais mutu amibeko yemoko mutu amibeko na ibulu bate devant mondele ezana eloko ba lobaka
devant mondele oyo balobaka te ngunda ezali eloko moko déjà basala yango soki moto alobi eloko eza kwa nde totanga na classe si 10 soki déjà moto akomi deya na ba 6 7 yebaki azwi examen tobanda basala bongo mais soki ozwi ba 4 ozwi te yango omoni ke moto bwaki ngunda nalobaki bien te na répété pa bandeko lisusu ngunda eza makambo osambela te nazosambela makasi nakoti bagene boye te tia nzambe kaka nzambe sunganga na makambo naki koloba mais yeba koloba problème eza nde koyeba koloba okomona moto asala université minene devant mondele boye babeti rege abandolela mais moto mo atangi na ye te jeune moka normal aye asoluli parce que azo maîtriser histoire na badonné yango moni ndeko alobi bien ke il faut ba préparer yo atoza tata mobimba atoza ki prêtre na Congo au mwana ya nani yaka bako préparer yo alors toko te pandi kona biso makambo etali mboka na biso vous avez politicien? Oui, naza membre ya Union du Nouveau Nationaliste du Congo, to benga INK. Ils ont biso ba jeunes congolais, donc to bandian depuis na Afrique du Sud et les tous en représentants en France, aux États-Unis d'Amérique, Belgique, Allemagne et tout ça partout hein. Donc oui bon tous en ngambo ya opposition. Ya opposition. O ezoleka na mboka na biso bituma na mboka na biso nini yo ko Oui, bon, normalement, et le ronga ko yugo loba, omoni na lycée c'est loba ka caméléon changera couleur, mais changera forme té. Vous comprenez? Et ngola que ça qui faut yeba M23 to Rwanda za lokola forme ya caméléon. M23 za lokola couleur parce que to yebi Rwanda a soutenu Mzee Laurent Désiré Kabila et a soutenu ba rébellion belé. Forme la bango ezali objectif na bango nini bazala na Congo ko remplacer peuple et ko yiba ba minerai na biso par exemple. N'était ça se comprendre. Mais biso est que ba congolais pour le moment où ils importent ça faut rester toujours unis. Et dans la unité, tout le bâtiment tous a uni derrière il y a Feli par exemple. Tout le bâtiment a uni derrière Mboka parce que tous a batu oyo bazali ko bundela pouvoir na batu ba bundela Mboka. Et bateau ba bundela pouvoir bateau na feli pendant que biso tozo bundela mboka et là on se suppose na clôturer ça faut yeba que même mwana ya lion o ya za sa mama na ye azarabile ya bangunya donc biso so toza unité toza na force moko te organiser Rwanda tolo ba M23 te tolo ba direct Rwanda parce que guerre toza na lelo et na 2025 a tolo ko ça déjà 31 ans pendant guerre Rwanda. Donc pour tout longue guerre oyo esenga d'abord tous à la uni parce que surtout ça unité interne tous a toujours na ba faiblesse belé externe pour organiser guerre. M23 ezali ba Rwanda baza ba Congolais. Non, faut yeba que M23 eza Rwanda. Moni pour tout ça la guerre. Bon, tout petit exemple moi simple ndio ba na Congo. Ba tebele ba lobango. Ndo ki pa la famille la bino, faza la membre famille la bino basali na les ngomba. Donc Paul Kagame pas bundisa biso fazala na batu oyo bazali ba congolais Paul ba ke no ezanga ite za bango ndeti lelo acheli biso nanga et moi to boya nanga za congolais zate et liboso ba tshela biso Mzee Laurent Désiré Kabila donc bazaka na batu na bango ba tshaka liboso oui M23 za Rwanda wana yebani mais acheli biso ba congolais liboso yo na ebisio ke caméléon changera couleur ba changera forme te on a solution gozani. D'abord solution parce que la solution est belée mais pour l'instant solution. Pour l'instant, première solution c'est d'abord unité nationale. C'est-à-dire, les Congolais tous ont conscience, tous à la unis et de défendre le pays et non de défendre le pouvoir. Et c'est ce qu'on comprend. Parce que pour le moment, si tous à la bateau, vous défendre le pouvoir au lieu de défendre le pays. C'est ça le problème la biche zali. Surtout rester unis, tu veux défendre le pays et makamba pouvoir total aussi. Tu gagner guerre. Deuxième solution c'est que il faut que le moyen ya kopesa FARDC possibilité ya kubunda pour na kopuye bango senga faut kopesa bango matériel to bien non kuma ba salaire te parce que matériel au Rwanda a tena disponibilité ya M23 biso tozala ngote et tozala ba difficulté à kosala face na yango raison pour laquelle jusqu'aujourd'hui ba sala ba marche de santé donc ba okota wana ba tamboli quelques kilomètres ba militaire na biso ba kimi donc solution elle bosse d'abord unité nationale surtout sangani ta que peuple d'abord to telemi na zonga na osima
est-ce que oyeba musée Laurent Désiré Kabila to bengala ba Rwandais mazalaki azalaki na armée tenete soko oyeba bato ba bengala ba Rwandais surtout biso ba na Kinshasa ezali parce que ezali na unité nationale bana changu par exemple parce que bango bato lelo batika ba exemple ba boma ba rebelle ba tumba ba rebelle parce que unité nationale ezalaki so unité nationale ezalaki ba denga ba to tika bango ba kota et yango to mona lelo na est par exemple na Kivu et batiki ba M23 ba kota parce que unité nationale ezate so za na unité nationale to Congo liboso et même ba civil ba za na capacité à défendre le pays ce qui international ezate ba civil ba kotika FARDC à défendre bango moko pendant que FARDC a la capacité pour le moment. Voilà, merci vraiment de ko to retenir na poko lelo to comme l'option asuka pour to ya bomba la sima. Bon, iloko to ko retenir ndena expliquer ba tout faut ba mbaye ba RAE ko ça la demande d'asile d'abord, aïe ba que dans 3 procédures. A meka ko ça tous les moyens à éliminer la procédure Dublin, on a expliqué qu'il y a une procédure accélérée pour à côté de la procédure normale, pour avoir des difficultés et belleté parce que la procédure Dublin, on a expliqué qu'on rapide peut-être à la prochaine fois peut-être on va expliquer encore ni silaka ni babloko wala nyonso là on va retenir d'abord yangoana et ami balé ko préparer un gunda nayo jour d'entretien et ça très important pour nabiso. Voilà, vous avez topé ça mbote. Avant on les anga ate comment qu'il tire nabiso d'abord bossa naté grand frère langa ya tous les temps et accompagné anga partout Arma Lukombo Diawa et na opesa membre nabiso représentant nabiso en Afrique du Sud Edi Singi et encore Jire Silobe et na Allemagne et na opesa mbote mutasuka Ebis Ndongo Vanessa. Et bon, j'ai ces 4 personnes, merci na yondingo yambibiso. Merci. Est-ce que ni une question que vite fait. Est-ce que vous avez un conseil pour que ça ne décomoko azana réché 2-3 fois azapena afi de quitter ce qui a fait bino. Vous en avez moyen? Oui, bon, moni makamba dossier na biso dans la réponse directe et dépend de la cas ya mutuana. Exemple, azoki réché quand il y a un délai où il faut contester. Il y a un délai de 2 semaines. Si il y a un délai, il y a un problème. Peut-être que il y a un salak. Il y a une fiche de paie il y a combien de mois par exemple. Il y a un exemple. Peut-être qu'il y a un demandeur d'asile, un demandeur d'asile. Il y a 12 fiches de paie. Oui, il y a la possibilité de guider pour la demande de titre de séjour. Il y a des gens qui comprennent. Donc, il dépend de la cas. Peut-être que nous sommes à la banane. Peut-être que nous avons une émission. Il y a peut-être que presque partout. Il y a un enseignant qui yeba et le koyebite faut retourner. Il y a qu'un numéro qui sonité aux alandeko moi si aux ala maman aux ala elenge aux ala papa benga na numéro de téléphone wana bo kutana ndeko a préparer ngunda koyoka sonité au avion oyo barefulaka batu bandeko nanga oyebi avion oyo barefula batu Congo. Sokozana mukandati bakandio na désordre eloko moko boye avion wana ezalaka mbangu makasi o pilote wana ba ABC ke muto il faut que là de pana bango yoka condition muto ba refula avant na kiti ya sima avant na ba boité avant na sima na suka atele makapamba pamba te ozana droit ya toilette te ozana droit te na kiko pisser non okovanda na sima muto ba refula akota kana avion mutaliboso ba passager balandi na sima Poboye banate. Muto ba refulaka. Akitaka na avion na mboko bazo refule ye muto ya suka. Ba passager nyoso ba kiti. Après yo bazuyo. Ba pesio na maboko ya bambila ya mboka wana. Avion se le rouleau na Roissy. Pilote on fois nyata na accélérateur makolo makazi. Pona nini. Il faut abima awa Maroc transit terre. Maroc, Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali. Era okita Burkina Faso mbalamu amoni Congo Braza. Gabo itikani na pembeni. Mbalamu komoni aéroport à Njili Malaboko. Aéroport à Njili au Komango, ils ont moulili. Mbok ils ont moulili. T'as peso kita oki mbamoko. Bienvenue aéroport international de Kinshasa, aéroport de Njili. Vino et Pébi. Salam maele. Avion barefula mutu Congo ezalaka na vitesse à makasi. Okopate tsoa 8 heures de temps on est silelo na mapata. Kiti. Okotoka na avion ti olemba. Pe régie yeba koloba tango oboka ngunda. Mutu soki abwaki ngunda réponse de bimi
azwi rejet eloko liboso aleka libumu wani foye bango oleka libumu place ovandi tomona nuko moko boye azwi rejet azokende na hivera okende makolo rai ok wapi ok ayeba te nzela okende ake Lyon mais avant na Saint-Denis mais yazo ke Lyon makolo dans la distance à Paris na Lyon okende makolo wana azwi rejet conseil gratuit merci tokutani malasi. MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service.